Ezaka pasi ya komona lokolo ya papa Serge. Papa c'est lokolo yango yo. En tout cas, ça vraiment passé bien que bah tout temps sangwane le bamaki bah tout bah regretter que makasi tout ça le qui effort toi koluka papa Serge tout ça ah oui papa Serge passé patron je pense que yeyo mais dans le monde c'est longina yete to lingi vraiment longina ye moi na té longi longina moi na té je pense que boyebi bien ah yeyo mo lokolo ni mususu yango yo lokolo pas Serge yeyo to longina yete parce que vidéo na sobozo moi oh ça fait muta yebi azo comprendre qu'ils aient longi ya mtota papa Serge passé patron. En tout cas maladie oyo et bandaki lokola G selon ndenge toyo ki na histoire na ye ya total pe na vidéo na ba film wa tournaki ya pièce wana ya zalaki bongo avocat da oyo lobaki pe na film salaki pe et ça ekokisa mpe pa na ye toza na ndako na ye ndako yango yo boto ko moni photo na yango yo bomoni photo na yango yo to laxi bino kaka pona bo comprendre que tozali awa da oza lokolo pas Serge nzoto na yango yo ndako na yango yo bato peut-être ba yawa pour comprendre que ezali montage ti donc ça ma passe nani mutu abwakeli pasteur patron Serge Nyembo malade ya Mbasu malade wana tango ebandi moi si Serge Nyembo a remarqué ni a remarqué awa na lokolo eteli fièvre moto makasi na nzoto mais moto la mutema te loko ebandi kotela ko bandala cheville matati na maladie moko ebomaka donc pona soko bomi muninga apozuni c'est patron nga na yebiye batu so yebi aza muto zaka na problème batu te siko asala ki yo nini po sala eboyi eloko yaki koluka ozwi oyo alataka yo ye mpe akokufa na bomoto babwakelaki ndeko na biso Mbasu mibale Mbasu ya liboso babwaki Mbasu ya serpent Mbasu ya serpent ezalaka Mbasu moko oyo soki babwakeli oyo yango ekomata vene wana ekomata neti na ka serpent matio na motema babwakilaki Mbasu wana ezalaki ya 3 jours donc mukolo oyo ye azodécouvrir ke Mbasu wana ebimi nde mukolo akufa vene ese côté da motema or dès le premier jour mwasi na ye aremarkaki deuxième Mbasu babwakelaki Mbasu ya nzoko bozo découvrir nani mutu abwakeli passer patron Mbasu etant nakuteli passer patron nandimaki te nakokutana eta wana lokolo botala lokolo bien aimé dans le Seigneur botala lokolo botala mutu ndenge akomi tina niveau ya boye. En tout cas, il faut Mbasu ne zonge sike utaki. Efe moko esalamaki. Oh Nzambe. Bandia batali na likolo ya ndaku. Ya Serge Nyembo passé patron. Ezaki ne mukolo bayaki po ba cheveye. Nzambe na mawa Nzambe na bolingo nde akitaki combat. Nyo okufa na position oyo. Awa na kati ya maladie ya passé patron, il y a des choses sérieuses. Imaginez. Tala niveau batak. Mama, if love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny.
Hosanna. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout est fongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement et belé salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Hosanna pasteur Moïse abonde pona na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Hosanna wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane kolobate na bane ko kene na orthophoniste donc va déclarer que moi comme handicapé à olobate na etango na ba ko l'exemple papa Moïse alekisi moi la délivrance de l'homme na komo loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na zo ka ba régie na raison mo que ça na sens te na ko moi c'est sengo na zo mukanda na zo ke musara donc on a témoigné moni na nzamba Hosanna wa sai na bomo nanga to ka na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto mbote na biso nyonso oyo bozali kolanda biso de partout dans le monde, de tous les 5 continents. En tout cas tozali ko remercier bino surtout parce que bozalaka wana chaque fois pona ko liker wa kopesa ba kotia ba commentaire. En tout cas lelo nazali na sengo mingi ya kozali boso na bino po lelo to partager ensemble ngana bino nazo zela invité na ngai invité wana azali moko ya famille ya artiste comédien moto to lobela Syrie. Artiste comédien to lobela Syrie ezali bongo nani ezali bongo Serge Niembo pasteur patron. Azali bongo artiste comédien oyo a évolué surtout dans le monde des comédiens, a évolué toujours sans wetamboli mingi na réseaux sociaux par rapport à santé na ye. Santé ya Serge Niembo batu ebele bazali ko regretter nango vraiment inquiété ba famille ebele pe ba fan na ye o balingaka ye. Serge patron azali bongo malade, très malade vraiment oyo est dérangé biso nyonso. Tolalaki tolamuki tomoni na ba réseaux sociaux ba publier ba lobi pasteur Serge patron azali malade. Batu musu ba lobi que non Serge patron azali bongo malade witaki wapi batu musu ba commenter ba ndenge na bango lokola biso na katia super promo na Congo Vérité News Télévision et votre humble serviteur l'incroyable miracle en vous na sali nyonso parce que ngala lingaka mingi na sa ba investigation na ngai avant na koloba na kopesa information ba yebi na sali pene fort na kei na ndaku ya Serge patron. Serge Niembo pasteur patron na ke na koutiye en tout cas j'ai des larmes aux yeux. Étant na kouteli pasteur patron nandima kite na kokuta na itawana. En tout cas, vous comprenez mon émotion. N'est quand même que peine éclaircir ma cambo par rapport il y a état de santé de konabiso. Bon, mon artiste comédien oyo basay la kabiso musala. Basali musala na bango batunaka na bakati ba moi. Batunaka na basambula. Batunaka na kati malili. Mutu musule mtu aza véhiculé te mais azu moto na ba risque nyonso
pour na asala musala de façon que ba pesa biso résultat est bien pour biso totala to sepela ba longola biso ba stress ba pesa biso ba conseil et puis surtout ba bongisa makambo esika makambo ebaki. Vous savez mes frères et sœurs ba ndeko surtout boza kolanda biso mais ba kutana kana ba problème ko très sérieux oyo landaka bango na ba vie na bango na ba famille na bango na bana na bango. Bokomona bazui filmé nazoyeba vers les années 2001 c'est un film nigérian film Karashika tango renyaki tozali kotala film wana et après natalaka documentaire nango makambo ne komelaka baartiste comédien pe comédien na biso oyo batournaka film nigérian ya Karashika. L'artiste Odaki principal, Odaki Komimoloko Karashika, a tombé qui maladie moko alingaki akufa. Mais ça qui que c'était na église bakenda qui ko délivrer ko bimisa milimo mabe oyo ekota ki lingai bomaye pour na sala ki filme wana pourquoi a dévoiler qui ba secret un monde à ténèbres. Nenge moko pe ba comédien tango basalaka ba filme surtout ya kindoki basalaka filme o ya ba avocat katili kambo moko boye basalaka filme ya pasteur a délivrer mutu boye baka yango bazwaka ba attaque moko terrible soki oza mutu oza kati ba prière te soki oza mutu moko ozali faible en esprit yebaka yango bazwaka ba retour. Avant de compter na vif, il y a ma vidéo to elibino. Pe ba image to elibino, na information to meme elibino et puis lelo na koyamba ndeko moko ya passer patron Serge Niembo akwa na plateau na ngai. Ale biso malade WhatsApp alobi lelo akoloba. Alobi akoloba vérité. Nani mutu abwakeli pasteur patron Serge Niembo malade ya Mbasu. Pasteur Serge patron azali moko ya Ali Congolais. Congolais asepisa bino, asepisa biso. Asali plusieurs années na carrière na ye artistique. Asala ba film ebele o batu ba sepela nango. Film oye bimisa pasteur patron Serge Niembo ezali film ya pasteur patron obisoto yebi c'était en 2014. En 2014 ezalaki bongo film ya producteur Major Bisadidi. Pasteur patron je pense que Azar na carrière na ye alekape da ba groupe mususu. Mais film oye salai makasi zali bongo na titre ya Pasteur patron. Pasteur patron papa na zali vivant. Maman na ye akufa depuis kala mais azali père de 4 enfants. 4 enfants na barono so azali ba fille. Moko kutu azali licence azali na première licence na Ifasiko. Donc il est vraiment responsable. Pe aouti ko sa la mariage na ye. Récemment, c'était en 2021, ça fait 2 ans déjà, c'était le 13 août. Tozala qui n'a fait Tiwana, Tobina, Tomela, Tolia, Tosepela. Pasteur patron Serge, Asala Kutubavantir Moko, marié, Belvi Kandi, la patrona, Bapesa qui cadeau ya congélateur. Tant que bazo ma congélateur, on a passé patron, il est marié. Amati ko congélateur wana ezaki kitoko feti wana parce que patron ça mutu ya batu azalaka na problème mutu te un homme sans conflictuel parce que patron ça mutu ya batu mais nini ekomeli Serge pasteur patron
Il était un jour à Outaki, na tournage, Yande Konabiso, Vincent Toulouse. Mon frère Vincent Toulouse, na zo peso ba mbote osala kamusano kitoko, surtout ba émission na yo na landakango et puis na vérité en face. Vraiment coup de chapeau osala kamusala kitoko. À Outaki ko tournage, il y a Pierre Simoko, Affaire parcellaire. Film wana en tout cas est talami makasi, talami makasi même mukolo. Ah Outaki ko sala film wana. Na kata film ya zalaki bongo avocat. Ah Outaki ko sala film avocat. Ezalaki na kata film ezalaki ba acteur bazaki banani. To mona ki présence ya Masasi, Masasi na via bazalaki famille moko bazaki ko wela lopangu. Pe to mona ki mukwata papa na bango. To mona prince ya Cardozo, to moni Serge Niembo, pasteur patron to moni Theresia, Dacosta, Barcelone, to moni P, lisusu ba ninga mususu pe to mona ki pe Aida, asekisa biso makasi, alobi Nzambe, abengela ki wapi pareil na ye, ezali ouvert, est-ce que Nzambe abengela ki, est-ce que Nzambe za numéro na ye, pour ni Nzambe zo kosa, Nzambe okosa. En tout cas Aida a tourné kitoko, bangono ba jouer kitoko, na ndai film yana ezaki film mo kitoko. Na osenga batu nyonso tant que soko sisi kolande mission yo qui est à film yana pour comprendre makambo na zoloba parce que pato Serge Niembo tanga uti ko tourner film aye akomi na ndako alongoli sapato afandi avant de sentir ba fièvre, ba forte fièvre. Ma forte fièvre vraiment. Et alors, à se décider à aux traitements, au fur et à mesure, bah raison pour ça na, bah fièvre za komata, et comme ça là que moi si naie, en tout cas, maman Labiso, félicitations, n'endengue toujours. Vous avez encadré mobile nayo pendant moment de faiblesse, il y a maladie. Parce que patron lobby non, to kende ko un traitement. Madame Malobi, il faut to zoa moto parce que voiture n'est allée en panne. Et ça dans le garage, bazo bongisa yango. Le malin ne vient jamais seul. Oh ba mikolo wana. Voiture naie, après si ba bongisi bien, a joué voiture, a démarré aye nangola ndaku, a démarré boye, voiture est démarré ti, a démarré voiture démarré, oh a démarré kiango. Vous comprendrez, à qui a zongi si voiture. 2 jours après, de maladie bandit. Oh! Mukolo oyo ye azako maladie bandi le même jour ndeko moko pe ya mwasi bafandaka na ye aveni moko alotelaki ye ndoto na kata ndoto na azokoleka na lopango amoni photo ya pasteur patron Serge Niembo na porte ya lopango ya ye na mwasi na ye atu me photo nini boye bato yebise ke en tout cas, couple bon balé bakoufi. Moi c'est la dit qu'on est là maintenant. Tonga la moki. Aïpsa ki ndoto anate. 2 jours après, ndoto ne zongeli sou moi wana. Deuxième ndoto salaki nini azoleka nde ayeko mona photo siko ya pasteur patron Serge Niembo na porte alipangu ki akufi. Mukolo malade bandaki ye nde mukolo alotaki ndoto aliboso. Na ko expliquer bino ndoto wana ay ko expliquer mukolo nini. Serge Niembo pasteur patron moi c'est n'habitué non en tout cas moi photo ki nda hôpital. Photo mata moto. Ba bengi mutu a moto.
lokola abandaki dia ko sentir moto na nzoto za ko mata abazini ko lenga tana munene mutu azalaka nango bali mata moto ya habite soki na me ko mata moto na kosala crise soki na sali crise yo nanga likola moto moto tanga ko ningisa toko kweya toko ko beta mutu soki na terrasse ou be comment toko kufa biso mbale na préfère to tambola makolo de par là bakendaki makolo na hôpital ce n'est pas nécessaire na tanga komi na fandaka o na tanga hôpital bakendaki hôpital bakomi na hôpital batia température boye 41 imaginez moto akomi déjà ba 50 et quelques moto 41 donc déjà ezaki mabe ba traité bazongi ndaku butu wana balala te likola ndaku banyau okozwa ide te okanisa komba moko ezalaki ya banyau likola ndaku suka. C'est le lendemain nde makambu ebandi déjà même bande kwa famille bazali kolotele bandoto todo mon esprit de mort toujours mon esprit de mort en tout cas toujours l'autre bandoto mabe et puis na église oyo pasteur patron Serge Niembo o azali bongo artiste comédien o asepisaka biso to négligeaka ba prophétie te to négligeaka prière te pasteur patron accueilli na église ndenge ezalaka na kati église pasteur alobi je sens esprit moko ya diable eza koya kati na église esprit de mort eza koluka ezwanga bandimi esprit de mort etambola na église mais esprit de mort wana ezotambola boyoka bato bakufa ndenge nini soki mutu nzambe otasa pasteur mutu oyo atali message amoni ke mutu wana kufi donc tango kaka otangi message tango tie akufi ya solo osali crise okufi wana message ema na église mutu oyo kaka azwaki su telefone atali kaka message wana epa kufi nde pasteur ya couple Serge Niembo na kati église a décrétaki 3 jours ya prière jeûne et prière na ba mikolo wana oyo pasteur patron azaki pe ba tournage mais azosala effort akata tournage avant akende église tala dia benenga salaka mukolo oyo dernier jour oyo balingaki ba clôturer jeûne et prière babenge na kope moko ya munene ya mbongo ya ebele kope ngo bato baproposaki marché moko ya $2500 imaginez $2500 bazobenga na heure ni na 17h or prière bandra 18h babenga ye na niveau ya bakutana na Kinkole bakutana Kinkole ba faire wana ba sapa ba solaka déjà mais siko babengi ye nde mukolo ngo akende pona ba conclure marché à Zambong. Mais notre frère, connaissant bien esprit des morts, oyo pasteur a pesaki bango église, lokola azali na kati ba prière. A boyi ko kende kope ya mbongo wana ba $2500, alobi il faut na kena silisa nanu na kotirer prière loko eza lelo pour ne permettre ngai da silisa nanu prière wana epesima na okende. Na Hollande à Copa la bengi bato en tout cas vraiment bien que notre baito kutana mais moi to kutenzalité to salonga ka lobby nango bato na ba insister et pas ya pasteur patron Serge ba ebisier que non en tout cas ya kaka ya bi non s'il vous plaît en tout cas nazala makamo na sala place nazalia wa mutu ka pesa la pan moyena ya ezalité totinda batu baya kozwa yo kasi
Abino, mon frère, en tout cas, ça va insister. Il y a le bien, en tout cas, vraiment moyen à égalité. Donc, après ça, qui est priorité na prière. Bah, ça les prières, et si les lobby n'ango bazongi, 2 jours après, on est malade de bandaki. Tout ça, on a régi un peu. Bino Bolanda. Mon réalisateur. Tout qui est régional Wendeni. Ah voilà, tout qui est régional T. Alors bien nous tout c'est là. Voilà. Tu continues. Malade tu on attend mes bandits. Moi si Serge Niembo a remarqué ah on a le colo teli. Le colo teli. Fièvre moto makasi dans zoto. Mais moto la mutema te. Le colo bandi côté la ko bandala cheville matati na cuisse. Yango wana omoni na vie ezalaka basi ya malang bazali basi ya mabe bazali. En tout cas coup de chapeau na moi c'est Serge Niembo, merci maman. C'est grâce à vous aussi nde ozaki pena éveillé. Moi si le kola na connaissance pe ya makambu ya ba mbasu na niveau peu intérieur ndenge ba voyagaka ndenge ba zalazana ba tout ndé à comprendre atale ba lango za mbasu lokwaza mwasi ya prière aya abandi mabondeli prière na kati ya ba prière wana nde nzamba otasa bango ke ezala ba attaque makasi ba prier ba buki ba lien esprit ba buki ba lien esprit des morts. Tant que si prière moi si wana akame ou d'olive pakoli mobali na ye nde asali ke makasa mususu abuki wana azwa pakoli mobali akangi nanu nzoka mbasu wana bande ko boyoka tozoka na régie nanu totala mbasu wana et puis na betela bino nani mutabwa keli Serge patron Serge Niembo pasteur patron mbasu. Ah, on est maman likambo bandi. Bozo découvrir nani mutu abwa keli passer patron basu. Régis tozon tout après. Ezaka pasia komona lokolo ya papa Serge. Papa c'est lokolo yango yo. En tout cas, c'est vraiment passé bien que bah tout temps sangwane le bamaki bah tu bah regretter qui makasi tout ça les qui effort toi koluka papa Serge tout ça ah oui papa Serge passé patron je pense que yeyo mais dans le monde c'est longina yete to lingi vraiment longina ye moi na te longina moi na te je pense que boyebi bien ah yeyo mon lokolo ni mususu yango yo lokolo papa Serge yeyo to longina yete parce que vidéo na so bozomona oh c'est ça muto ayebi azo comprendre qu'ils aient l'ongia mtota papa Serge passé patron en tout cas maladie oyo et bandaki le collage selon ndenge toyo ki na histoire na ye ya total pe na vidéo na ba film wa tournaki ya pièce wana ya zalaki bongo avocat da oyo alobaki pe na film esalaki pe esa ekokisa mpe pa na ye toza na ndako na ye ndako yango yo bopaki moni photo na ye yango yo bomoni photo na yango yo to laksi bino kaka pona bo comprendre que tozali awa da o eza lokolo pa Serge nzoto na ye yango yo dans ndako na yango yo bato peut-être ba yawa pour bo comprendre que ezali montage te donc ça ma passe en tout cas vous excusez hein et là ouais pesinga passi pesinga ma passi sans blague vous comprenez s'il vous plaît. Pardon. Comment na makambo boyi? Biso moko nde toboya ki tolakisa elongi ya passer patron. Biso moko toboya ki tolobaki non. Tokobimisa elongi na ote. Yo poko loba te. Toliaka tout le monde bomoni pota wana botala lokolo bien aimé dans le Seigneur botala lokolo botala mutu ndenga komi tina niveau ya boyi
Yo muto bwakeli passé patron Serge Niembo Mbasu. Muta komiti na niveau aboye. Yo Zwani. Bon, na registre il faut pas laisser un image wana kaka. Bon moni je pense que ton film qui nda pour comprendre depuis qu'il nda kuna ye. Bon moni photo, bon mona photo a yena mwasi na ye. Ya portrait wana basala bango na mukola mariage na bango. Awa yo bwakeli ndeko na biso Mbasu tina niveau boye. Ozwini. Na ozela ndeko passé patron. Na ozela ye, tellement zele minga lobi azala nzela akoya. Azoya poto sa l'émission. Alobi trop c'est trop. Elle va tout dire. Ako dénoncer parce que déjà ba yebi mutu oyo abwakela ki passé patron Mbasu. Oyebi kana kata ba famille ndezalaka non tokozongisa. Batu muso bite totela nzambe. Batu muso na famille bazalaka ndezalaka ki batu muso balbaka oche batu babi non. En tout cas, il faut mbasone zonge sike utaki. Mais le cola notre frère passé patron couple oyo bazala na nzambe et puis le cola déjà molimo na nzambe signalaki que esprit de mort était kotaki prière. Voilà pourquoi effet moko esalamaki. Oh nzambe aza malamu bandeko tokangama na nzambe. Tota nzambe na première position. Événement moko fâché esalamaki. Retour à l'expéditeur esalamaki. Bomoni mokolo ba niaou. Liso na betel bino. Bandia bazali na likolo ya ndaku. Ya Serge Niembo passé patron. Ezaki ne mokolo ba yaki po ba cheveye. Nzambe na mawa nzambe na bolingo nde akitaki combat. Bon mona image ya niaou. Est-ce que niaou akufaka na position oyo? Niaou bokota na Google botala description ya niaou. Niaou akufa pamba te. Même bakancrela pese soko bouger ka muke bo tsak pesa kimi. Awa na kati ya maladie à passer patron, il y a des choses sérieuses. Sérieuses, voire même mes chers frères et sœurs. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, il y a des choses graves. Biso tanto komi totali ba photo, totali lokolo bomoni o bozomona ba image ekiti. Bomona lokolo bozomona wana eza na potate, eza na eloko moko te, eza débit tango ebandaki, tango mwasi na constataki yango. Ebano sa rouge. Tango mwasi a remarqué que non. O eza Mbasu, kandi na lobaki mwasi ake rapide. Abuki makasa. Ba makasa ba koko na biso. Biso ba bantu tobokwami na kisa munganga te, tobokwami na kisi ya ba kisi kaka ba fleur, ba ndunda oyo tobokwami na ngoma makasa mapela, makasa ya avocat, makasa ya manga. Ezalaki soki obeli bakozwa makasa ya manga, makasa ya avocat, bazui matiti moko mukadikadi, mupeshi bazui matiti moko balumba bachaka na lumba, voilà. Bakozwa batie yango na kata nzuku batie mai toki. Bazipiki yo bulangeti, webi bulangeti. Otu na couverture ya kilo ba fini kyo yango. Ofungoli munoko, moto zo kota yo mulunge wana tango ba longola boye. Otoki maladi nyonso kimi na nzoto. Lokola mwasi ya ndeko na biso yepa kolaki na Kinshasa
azalaki a voyager puis au niveau intérieur ayebaki makambo nda soki o matiti a pakol mobile na directement bo kasko secret na panzaraka babwakelaki ndeko na biso mbasu mibale mbasu ya liboso babwaki mbasu ya serpent mbasu ya serpent ezalaka mbasu moko o soki babwakeli oyo yango ekomata vene wana ekomata neti naka serpent ematio na motema babwakelaki mbasu wana ezalaki ya 3 jours donc mukolo oyo ye azodécouvrir ke mbasu wana ebimi nde mukolo akufa venez ce côté da mutema. Or dès les premiers jours mwasi na a remarquaki oyo le kolobanisa rouge mondeni tango attaquer ngona ba makasa ya mboka anyati na lokolo directement et atténuer venez na moyen mata na mutema ezate tala nzambe ninga sala kabika mwana ye. Entre temps deuxième mbasu babokela ki mbasu ya nzoko donc lokolo ya ndeko na biso bozomona ba image registre il faut mo tela nga ba image wana. Merci beaucoup à Pierrot. Tango bazako le mbasu watezo kola lokolo zo munene nasi bato musu bayebi mbasu ya nzoko zalaka bato musu na chance te soki ba traiter yo après traitement na soko biki lokolo sika la munene et loko ba bongisa ipona frère na biso pasteur patron Serge Niembo na matière ya makaba mbasu baminganga bayebi mbasu lokola microbe bayebi yango makambo te ya bonganga bakisi ya kindoki bayebi makambo wana te mais na monde ya ténèbres bayebi ke mbasu eza maladie oyo bengaka masasi ya butu. Voilà na Selembau awa na Kinshasa na Selembau bato musu batekaka bambasu 100 francs 200 francs tina babumbu awa bakiteki mosi. Imaginez mon frère, imaginez ma sœur. Donc yo kei au kei na 100 francs 200 francs ou 1000 francs admettons 10 000 francs ça va. Donc ok kaka ozo mbaso bwakela muninga. Alors mbaso da maladie moko ebomaka. Donc pour na soko bomi muninga après uni. Entre guillemets to sana noué. Pasteur patron nga na yebiye batunsu ba yebi aza muto zaka na problème batute. Siko asala kiyo nini po sala eboyi. Asala kiyo nini. Na bete kibino liso na lobaki ndeko oyo alota kindoto. Ndeko mwasi bafanda kanaye même aveni. Donc après 4 parcelles il y a pasteur patron de afanda kawana. Tango azai koleka amona libosa lopangu na bango asko na réalité na ndoto te. Amoni bandeko moko bazaka libosa lopangu nde atuni boni pasteur patron ndeko to Serge miko nazo mona zo leka te po chaque jour soka leki biso te ka libosa lopangu apesaka biso mbote abandi kosekisa biso bana nanga bazotuna ye nde bandeko lopango balobi yo yebi te babwakelaki mbasu azala ndako lokolo evimbi kutanga kufa mama na gangi nzambe na bomoi nzambe nango ozali wapi nzambe abetaki mobali na ye lisolo abetaki bato lopangu akei mbangu abengi bato lopangu na bango baye na lopangu baye ko confirmer pasteur patron ndoto boka makambo nde mama wana ni koloba na bengi bandeko lopangu na biso po bango ba témoigner po na yebisaka bango
na lotelaka yo ndoto nazoleka liboso lopango namoni yo na mwasi na yo bokufi batie bafoto na bokufa na accident. Deuxième ndoto na lotaki namoni photo na yo liboso lopango okufi na betaki bandeko lopango na mobali na nga bandeko lopango balobi ya solo abetelaka biso bandi osambela bango nyonso nzambe merci oza malamu obekisi ndeko na biso Serge Patron oyo azalaka na biso chaque fois sekisaka biso comédien na biso ya mboka tozalaka fier biso bata veni toza na star na veni na biso ezalaka malamu boza na veni na bino to na quartier boza na star mo bozalaka bien nde ekosala ke mwasi ya Pasteur Patron Serge aye koloba bi mobali nanga oyebi mukolo oyo tolingaki tomata moto oyo boyaka olobaka lobobi ke soki tokebi biso mibale tomati moto nzoto nanga lokwa firme makasi botanga mususu na kosa mo ba crise tokokweya donc ndoto oyo mama alotaki soki tokende biso mibale tonga tosala nini tokufa bandeko bakei batikali na ndako wana 3e jour le 2e jour ba pasteur bayaki pasteur na bango na ndako ayaki abondi ba prophète baye. Voilà pourquoi dans le baki ndeko ya Pasteur Patron Pierrot et ça a commis oh là là mekana ko benga na mekana obengo ya personne na commis ndeko mwasi alobi lelo azoya aloba parce que na prophétie batanga kina kombo ya batu oyo batonga badali groupe basangani po balalisa mutu na yi donc tout cela de quoi passer Patron akoya lelo. En tout cas, on va tout dire parce que trop c'est trop. Tout ça pour ça comédien na biso ba vivre, tout ça pour ça na ba. Ba mbule leka tu comment na ba comédien ba kufa ki mingi. Nzamba sali tozo ka soupe na bango te. Tozo ka soupe na bango te s'il vous plaît. Tozo ka soupe ma liwate ndenge zalaki liboso. To komi na 0 heure. Il y a 3e jour. Na ndaku bandi ko yoka solo. Nzoka na premier jour ba de fois malade ba yoka ki bitumba alikola ya ndaku. Bango ba tokisaki ba prière. Mukola liboso na ba prière zaki ya makati ba forte prière au couple ba salaki. Ndeko na biso Pasteur Patron Serge Niembo lokola a santé qui fait que non mutazo toka tout le que non azokende. Ayebisi mwasi na ye to bondela to bon nazo mona bazo zwanga tozo nazo kende chérie nazo kende to bakisa prière bakisi prière tant bazo prier na likola ndaku bitumba banyau Satan oza na droit te simba bana nzambe. Il y a d'autres personnes basées à toi simba raté na vie. Au simbi boziki moto. Donc on va passer ce patron, Serge Patron. Natango moi c'est un bal bazo tox ba prière, kuna likolo ba nyo bitumba. Nde na 3e jour bandi ko ka solo na ndako. Soki ba fungoli split lokola ndoka mulunge moto nzoto ba fungoli split solo bando bima. Soki ba split ba fungwa ba solo bimi. Nde par là Serge alobi non tokata nano yango. Nde mwasi na ye azo sentir esprit de terrain que non ata na likolo ndako. Ata likolo ndako. Ti abi non. Asi mobali na ye en tout cas funa ta likolo ndako. Mobali na bia atika na biloko wana ko ndako likolo ndako ndeni elongo ni eza kuna. Nde mwasi abimi a 5 escaliers et puis ba voisin na même parcelle, ma PC escalier, a nga matalikolo, mon ba n'a pekissé notre artiste comédien Serge, a pekissé ne mwana na ya moi si, abi papa, pour toi je vais monter.
Je vais oser. Moi, na mat. Papa, tika moi na mati. Aïe papa solo trop c'est trop. Neta moi mati na likolo ndaku. Abwa kamisu boye. Moi na gangi. Nako ganga nako kitaboye. Ne aïe koza choc suna lokola zokaki. Parce que yako ganga zo trier. Boya bandeko. Batonda kate batondi. Nini ezoleka. Oh kindoki ya vis-à-vis boya kindoki ya vis-à-vis boya kindoki ya vis-à-vis. Alors nali kamalo ba mingi te kindoki ya vis-à-vis ngala bino to landango. Régie. Botala nani ndoki. Eloko nini e mwana ki likolo pe ndoki yango za ki nani. Régie à vous. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir de kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout, kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso, yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso rambino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae Ya Jomas Masamba Merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229.
DiCaprio. Ça va? Ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la ville oui donc c'est besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce mwindi. Mais ma canicide bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwate, obosatonga no mobimba. Yango jibe service et Zakaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kocha bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Ndoki ya vie a passé patron Serge Niembo Osuki. Botala kindoki. Botala. Bolandi bino moko ba image oyo. Tale bakata niao. Niao oyo akufaki nzoka mukolo oyo passé patron Serge ba découvrir. Maswana nde mukolo bitumba. Yango bandeko. Biso bato tondimela Yesu. Tolalaka lokola bangulu te. Avola la bondela ndeko nanga. Tambola kata kobanga nzambe. Zala muta mabondeli, mama mabondeli, papa mabondeli. Ce qu'on remarque, c'est que l'objectif belle la nzambe, constant ma prière ma fantir te couple oyo ya pasteur patron. Cher Niembo, soki kaka. Basa qui ma forte prière te. Ndere mukolo, edaki achèvement na yi. Basi na biso mwasi ifaza mwasi mabonde accompagner mobali. Félicitations à ma maman nyonso. Ma maman mabondeli oye. Boka bandaku oye. Papa mabondeli oye. Oye. Ba chrétien au monde entier oye. Oye. Dieu reste Dieu. Mukolo bango bato sambela makasi, mukolo kuna bitumba na likolo batol. Lokola nzambe na msa longaka nde nyao azwaki oyo ya ye. E botu akufi. Bota nyao nde akufi. Tale bakata nyao oyo. Retour à l'expéditeur. Ah, ndeko nanga vous pepe mako ndeko ya Serge Niembo fallait ayana niembo expliquer bino. Azoya. Et mito a ça 1h30 à quoi to kozela akoya. Amakamsunga za ba réserve ya koloba parce que zali kama famille ya batu na koko bimisa te. Bango moko babi bakoya ko bimisa donc ndeko Serge akoya ye moko opwata aloba nani et puis
ndeko Serge aza mutu abomba makambo te alobaka mingi asenga pena papa mira bomba ngai soki ye ta boy me ngana koloba tokoyoka ye na kati émission leo tokoyoka ye. Et alors tant bazwi niao wana baliba ekunda niao ah diable bandeko maladi ya ndeko na biso oyo soki nzambe te mbele makambo mosusu yo mona wapi bozwi niao niao aza okufa bake batimoli libulu batima libulu tawo bwaki niao bakunda niao bazoyoka niao 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 kote niao niao ezobimela ezoyebana te. Imaginez côté niao osakufi niao ayaki po boma passer patron Serge et le mo échappenga voilà tant on va découvrir niao wana likolo ya ndaku ba koti na passer patron ay kotala ke côté ya lalaka na mbetu na côté ya lalaka na mbetu nde côté oyo pe niao wana kufeli. Imaginez côté mobali alalaka mwasa la boyemba lali bo liboso kaka côté yango oyo niao wana akufaki. Retour à l'expéditeur batimo libulu babwaki niao bali baboka mabele bandoka ba makelele niao 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 débandade bana mike mwana 100 mètres rebitango bandeka lopa babete la biso lisolo bake ngana ivipan bayeba la septon libulu wana tale événement pa esalamaki bazui ou d'olive ba poki wana prière bakundi ye. Imaginez tala niveau batak parce que patron na tout nie question na binde ko na ngai est-ce que yo moko oza ko se reprocher na lika moko tant sunde za tuza batu oza promena mutu ala binaza promena mutu te est-ce que biso pe mibali biso mbali basi websa biso to tondaka te o to tondaka te to lukaka nini est-ce que ndeko nanga peut-être otalaki koto mwasa batu te ala ndeko nanga kuna tushaka te est-ce que wala ki ndam sunde zalaka o mutu babi ndeko nanga kuna kutu na mesana te fidèle jusqu'à la mort. Bon, c'était comment? Avant de se remettre dans le solo. Abi non mon frère Mira nazumbas na lokolo à droite. Na début na ptaki mino moko ba comédien na biso. Bazwa kabatak sérieux par rapport yaba rôle bazwaka. Surtout bino ba ce comédien, rôle ba pesa rabino. Oh ya sirène. Ya ndoto bimaka na butu. Ya mwasi ya ndumba. Ya mutu makasi. Ya kuluna. Ba rôle moko o ezakaka ke ya mabe. Vous avez droit à incarner rôle wana. Bo bakisaka yango likolo nango pe ba prière. O sali rôle incarner rôle no kitoko, mais na sima na yango o bondeli nzambe. O tiena ba prière. Même ata jeune moi mukolo moko rien que kapela ko bondela pona musana yo batake yate. Atanga pe na sala émission boy. Atanga nde na sala bona yebi. Après o ba retour ekoya. Na déjà na kota ki mabondeli déjà. Nde sala émission yo nazala mabondeli. Pe na okota lisusu. Nde alobi ke ndeko Mira tu sais nasalaki rôle moko ezali ya
conflit parcellaire. Na conflit parcellaire wana na salaki et pas ya confrère na yo Vincent Toulouse au hasard côté journée siko na Belgique. Bon séjour kuna siko zali mon frère osala musa kitoko vraiment kende liboso nzamba za na yo nzamba pambola yo koto zali en tout cas misa na yo e kende liboso ndena lobaki liboso ke Vincent Toulouse na sepelaka na musa na yo surtout na vérité en face. En tout cas vraiment cahier de charge non ezalaka malamu nde Vincent asalaki film watanga komi yango atali casting albino. En tout cas ifuna luka bacteur nde a siblaki nde kona biso Serge Niembo pasteur patron azala lokola avocat. Yazaki avocat na film oyo affaire parcellaire oyo ezalaki bongo ko incarner rôle na bate comédie bazaki na kati ezalaki bongo Masasi Via Mukwata Cardozo Serge Niembo yazalaki Theresia Dacosta Barcelone et Aïda et les autres encore bazalaki en plus là bazalaki bene belé mais na moya tanga bangono suzali vraiment te métier ke ba salaki ba rôle wana bango wana s'il vous plaît. Ne na kati ya film ezoloba nini ezoloba ke Masasi na Via bazalaki en famille na kati ya famille bazalaki kowela oyo ezalaki likambo ya lupango. Pasteur patron ye ba sollicitaki ye na papa na bango papa ya Masasi Mukwata nde apesa bango asala testament. Tanga asalaki testament mutu azalaki nango ezalaki pasteur patron nde tangu bazowela lopangu pasteur patron yaki ataki avocat mpona kata likambo alobi ke non ngai nayebi bato oyo baza kosuccéder mpona lopangu oyo ezali bato ntele da avocat nde mutu akataki makambo eza mpe ndenge moko bandeko na so baavocat bazwaka mpe batake ya makasi. Bavocat ebele baperda bavi na bango mpona baprocès. Bavocat mosusu baperda bavi na bango pendant procès. Bavocat mosusu babeta bango na banzela. Bavocat mosusu babwaki na bango bamalade. Sikoyo ndeko na biso Serge patron Serge Niembo pasteur patron asala mpe baanalyse ekoki kokozala te peut-être batake ngabi oui mon frère et ça batake oincarner rôle no kitoko parce que ba conflit parcellaire ezali belé na mboka oyo même na niveau de justice na biso 600% na 80% ba conflit parcellaire donc avocat ba ça musa maka avocat zali donc avoir un avocat est très important dans la vie à battre. Yango yo lokola incarner ki rôle na kitoko makasi ndenge batu balobaka na kinoiserie et ça batak batu mususu batala ki film ele basepela kite diable soka ndenga moni boy a sepela te. Sur la conseil nanga abinde ko nangai ba olonga te nga nzala nzambe nzamba zali nzambe sasali malgré le koloyo bande ko ndeko na souffrir. Imaginez un père de famille moi na bana Serge Niembo mi balé bazala université. Imaginez qu'on lit chaque jour yandako. Imaginez bana na classe. Imaginez il faut foutre ndako. Bako vivre ndenge nini. Yango bandeko nanga bazola nangai. Mutu nyonso yo. Ayebi ndeko na pito Serge Niembo, asepelaka na Serge Niembo. Pasteur patron sepisa yo na musala salaka. Na musala na oyo pasteur salaka. Peut-être na niveau ba pièce wana
alongola ba stress. Alongola ba stress. Oza solution na problème na yo. Asekisa yo. Asepilisa yo. Lokola nga sikoyo. Na moni na vivre yango. Ba image yo bozomona. Tala potabo ko sa sambatu eza blague te. Entre temps azo ba antibiotique. Moi atambola eza te po lokola mutuka eza na problème. Ça demande il faut azwaka aluaka mutuka chaque jour et que kotika en hôpital. Chaque jour et tika en hôpital. Ndeko na biso en tout cas wala nga mona kia nga mom na oloba. Na mwe pela ke ndeko na biso a dépenser makasi. Na misu na nga moko. Toina Ivipan. Na mona niveau ndeko abimisa mbongo. $120 oh apesi ba kiso ba kisi. Oh non, merde. Na lobi oh Jésus. Si ko le $120 boy bongo, mami koleki na katela combien? Numéro passé par ton Serge Yangoyo, Zoa. Plus 243 90 autre bengi 90 10 80 470 donc 470 plus 243 90 10 80 470 donc mutu nyonso oyo alingaka ndeko na biso passer patron Serge Niembo oko compatir na ye na ndeko ata appel a pambo bengi ye e conforter ye soki pe kola sungi yo ah ndeko na ngai o dépenser mingi okota ta la main dans la pâte ndeko na nga ah na otindela yo mwa quelque chose sunga yo eza malamu yekuta boya kabe mira s'il vous plaît na rimbo filmer ngate ngabe winde autofia tant ngabe na tsaka na bitende autofilmer otabimira s'il vous plaît ngabe to filmer ote to filmer ote ozaka mutalo lombo te mais biso lokola to ba pandisango tolobika muto nyonso asepela ndeko na biso Serge Niembo okocha la main dans la pâte obengi ndeko na yo conforter ye oyebisaka ke ndeko soit fort tchaye pe na ba prière et ko sa malam mingi parce que pota mbash oyo eza vraiment makasi bien que évolution ezali mais vraiment ça demande vraiment azo dépenser makasi et senga ba prière na biso bandeko na ito sungai na ba prière za malamu mingi mais bandeko na pe ya théâtre bazo benga bandeko musu badake informer te besoin formation boleka botala ndeko na bino esika zali ekozala malamu mingi jusqu'à présent toto zela kaka ndeko na biso ndeko ya pasteur patron Serge Niembo ne akoya awa na plateau na biso ya émission art en vogue avec les Kwamiran Kiamvu nde ah mais akobeti biso solo en tout cas ils allaient émission numéro 1 toza obligé to kata émission yo mais nazo promettre bino soki ka komi dans sa deuxième émission na promettre bino en tout cas na promettre bino to consommer déjà presque 1 heure donc ce qui vraiment a commis nazo sa deuxième émission to sa na ye a obeta bandika akobeta bandika parce que trop c'est trop tous en pour ça comédien na biso ba vivre pour passer la kabiso musala mala musetna réel plaisir ya kolanda bino surtout chaque fois esika bozalaka kozulaka bino ba information kolanda ka bandeko oyo baza ba information pour ba pesa biso poto mela bino en tout cas merci na ba oyo ba facilita ki biso na information ya ndeko na biso Serge Niembo merci aussi na famille ya Serge Niembo bozali wana
pour toujours qu'on tienne ma prière, qu'on assister, pour participer à un moment de douleur. Merci beaucoup à notre maman, moi c'est Serge Niembo. Merci aussi à Bananaye, Batiki papa na bangote. Merci aussi à ces comédiens Oyo. Bazalina ensemble, Bazo Talaye. Merci aussi na bandeko Oyo, ya diaspora Oyo pe mususu. Batala qui on a page. Bameka pe kobenga ndeko na biso. En tout cas, botikate bo continue toujours bozalawana. Je voulais un peu qu'on impingue le komoko. Mais chapa kingai. Tu bien à chaque fois que comédien, au poison, tu vas poison outil na nzela ya artiste comédien. Oh, nous oublions que en dehors il y a Moussala, il y a théâtre, tout ça la capelle de ma famille na bango. En dehors il y a Moussala et Bisopé, il y a représentation tout ça capelle de ma camarade de ma famille. Et ça quand poison outil kana kota ba monde artiste. Et ça quand poison outil kana monde d'absolu ya ba journaliste. Mais ezali même il a ba l'église ba poison zali. Entre les pasteurs de Motozoro quand on mon appel. Na misala ezali. Tolobite que tu te confirmer en teke. Que ba comédien mutu basali de konabiso boye. Non. Non. Parce que tu boye loko wana. Tu boto baby sa musala bande ko na so ba comédien. Baza bande ko na to zakana bango. Mais toko zela to yoka ndeko ya passer patron ndenga koloba to zelaye to soana ye monde akoloba ba ebisa ki bango batango baza banani oyo ba lukaki ba kwesa mutu ya ndeko na biso Serge patron. Merci beaucoup Ozaki na prise de vie ezalaki bongo balobi le mbinga zo Pierrot mobale ya mbinga naza ko continuer koloba toujours oza mukona biso na ni yo amwa muke mukona biso na nini toka toyeba yango. Merci beaucoup ngala bino tokutani balasima soki yo sasongi te. Bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo loyo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bamwe. Yomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo ye. Sois bateau. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo ye. Na yena bapasi nanga osabo zambe na yo
na ye nakosanga nanga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Nale bibia bisenga senga sanga londe Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo Yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo
kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.